À ne pas zapper, à ne pas zapper. WhatsApp show avec David Nyanguna, balobi yene makambo. Donc awa pena na Congo Suisse Télévision oyo ayengaye yango biso soki chaîne oyo te. Mobulu hein. Donc bino tout number ezali avec David Nyanguna balobi WhatsApp show ngote bisonde. Andiraki Nairobi, balobi David Nyanguna, balobi WhatsApp show, babi WhatsApp show, tous s'abonner, check, Congo Suisse s'abonner na Congo Suisse, pour se appeler ba biloka bien, la chaleur quoi. Nigongo ebetenge banyama ezalaki somo, na vile nyango ya nenete ezalaki mawa, WhatsApp show. Na seki pona na kandate bébé frère à seki pona kandate. Bienvenue dans votre émission WhatsApp Show qui est présentée par moi-même David Nyanguna, les réalisateurs de cette émission. Je ne vais pas commencer mon émission sans savoir remercier toute l'équipe qui m'accompagne à ces nets moments. Là, je vois derrière la caméra Eric Monstre, mon confrère qui est là. Et puis, je remercie encore mon superviseur Papi Le Congo. Je remercie encore mon patron qui est bel et bien Maître John Simao, qui est actuellement à Suisse avec notre maman Micheline Simao. Donc, big up à toute la famille Vérité Universelle, big up à toute la famille Congo Suisse Télévision. Aujourd'hui, Nakosolala Bino na une grande danseuse Yambo Nabiso République démocratique du Congo. Elle s'appelle Anya Star. Pourquoi un peu Anya Star? Azar reconnu Anya Star. Donc, pour développer Naye, en train de tenir à notre très belle émission pour découvrir Azanani. Elle fit d'abord la danseuse au sein de Papa Wemba et puis elle a aussi pensé faire aussi sa carrière sur JB Piana. Nous allons développer ensemble avec elle. Big up à vous, on se retrouve juste après. Pip. À ne pas zapper, WhatsApp show avec David Nyanguna balobi yene makambo. Donc awa pena na Congo Suisse Télévision oyo ayengaye yango biso soki chaîne oyo te. Mobulu hein. Donc bino tout number ezali avec David Nyanguna balobi WhatsApp show ngote bisonde. Andiraki Nairobi, balobi David Nyanguna, balobi WhatsApp show, babi WhatsApp show, tous s'abonner, check, Congo Suisse s'abonner na Congo Suisse, pour se appeler ba biloka bien, la chaleur quoi. Nigongo ebetenge banyama ezalaki somo, na vile nyango ya nenete ezalaki mawa, WhatsApp show. Na seki pona na kandate bébé frère à seki pona kandate. Bonjour Anya. Bonjour. Bonjour, santé ndeni. Oui, santé bien. Mon nom est plateau na biso à Congo Suisse Télévision. Topesio merci na invitation na biso ndingo répondre. Merci Nabino pe na ko inviter à la plateau Nabino. Mon nabato bazolanda yo à travers le monde na Congo Suisse Télévision. Bambote na bande konyostu o bazali na bamboka bapaya pe o bazana Kishasa. Ba bonne fête pe na ba maman na biso parce que tout dans le mois de la femme. Bambote na ba famille surtout o pe bazali na libanda kuna surtout beaucoup plus côté ya Suisse pe côté ya France. Anya Star aza danseuse ya Papa Wemba, azala qui suis danseuse ya JB Piana. Pourquoi Anya Star? Tout le monde a eu très kitoko, très jolie, au préféré qui a la carrière na eu pas Papa Wemba. Si na préféré na la carrière na ngana vivre la musique parce que ça là qui était que na préféré qui et ça là qui ndela le bosso on a zoaka na kati ya carrière ya musique ça là qui vivre la musique ndenge penzamba linga kina banda kuna ndena banda ki kuna comme danseuse na umela ki pe moi muke na Papa Wemba oyo tobetaka Zénith Olympia tout ça là moi ba tourner belé na Europe et puis na ekolongwa na vivre la musique ndé na ekiko kende BCBG na sala ki pe moi ton ebele na BCBG
tobetaki je crois tosalaki batourné à Canada batourné aux États-Unis pe tobetaki na salle ya monene na Bercy na BCBG tobetaka na Bercy après et kosala mwa to moko na tikaki kobina mpona préféraki nasala makambo mosusu après wana bayaki kocontacte nga na maison mère nde nakendaka maison mère mpe nasalaki même mosala oyo nasalaki na viva nasalaki yango na BCBG mpe na maison mère. Big up à vous, mon patron, maître John Simon, qui est MP Sonia Star, a pessimino MP moi actualité naïe. Pas bon souvenir ni nous retenir entre yo na fait Papa Wemba et le connu un poussa yo vraiment ou marqué yo depuis bande Papa Wemba jusqu'à ce qu'il a quitté Kebiso a d'abord annonce wana isala ki ondengeni. Bon, on a un souvenir rebelle à vivre la musique à Papa Wemba. Annonce ya liwana ye esalaki nga vraiment passe mingi parce que na bande kolanda en direct na télévision bon nga na bande kolanda concert et puis tant on a ki komona koya ki vraiment na ndima ki te ki akoka kokufa nga na kanisa peut-être ba osala ye réanimation bouche à bouche donc akoya kolamuka na ye ba ka ki ya kolamuka ezaki peut-être malaise moko o ekangaki ye na podium mais après le lendemain na ngonde to yaki kozwa nouvelle vraiment akufaki esala nga pasi na lela ekuti mokolo yango makasi po mutu bozalaki na ye mutu bosololaki na ye akokufaka subitement boye mutu mpe azalaki mpe maladi te donc esala nga pasi mingi. Une grande personnalité comme Papa Wemba qui nous a quittés, il a laissé vraiment des traces à travers la musique qu'il a faisait, donc c'est vraiment très important pour pouvoir encore prendre encore cette nouvelle quand nous étions en train de balader et puis moi j'ai eu cette nouvelle, j'étais un peu à déplacement, ça m'a été bloqué vraiment au fond de mon cœur. Comme on dit ceci, le chemin est très long car nous tous nous passerons sur les toits forts. Appréciation nayo tant au côté qui est pas Jubé, président Jubé Piana, bayamba ki oneni. Kokota BCBG bayamba nga bien, nga nakutaka bango bazalaka déjà na maki pour na voyage ya kokende robet à Bercy. 2 semaines avant bakende voyage nde biso toyaka ko rejoindre bango na kati ya maki donc bayambaki nga malamu tokangaki mpe bachorégraphie oyo tokutaki bango bazalaki na préparation nango ya Bercy nde esengaki mpe ke to voyage na bango na voyage wana. Donc intégration non directement mon voyage ezalaki na chance tourner. Non ezalaki kaka savoir faire. C'est pas ça là vraiment presque temps ebele ba voyage raté mais yo uti papa mboye mbala moko bu poto. Non ezalaki ka musala oyo toyebaki kosala parce que oyebi série wana bafutfut bazalaki ba meilleure danseuse donc wana kuti mutu akokaki koboya alingaki azala te donc musala oyo toyaki nango baappréciaki yango bamonaki ezalaki bien en plus na temps ya mokuse oyo tokutaki bango déjà bazalaki na préparatif ya voyage tokangaki mbala moko bachorégraphie sans que tozala na mwa pasi ya kokanga donc tokangaki bachorégraphie mbala moko yango omonaki ke batiaki biso mpe mbala moko kaka na kati ya liste ya voyage. Mbote na Bira do Prince des Amunda Tutsunya Tatsila wana namonaka moko Mareb Basika mbote na yo Biga Panenet et Jobola. Appréciation na yo na passation na yo entre Papa Wemba oui et pas Jubé Piana souvenir ni au petit calé pas Jubé Piana après avoir quitté le sud de pas Jubé Piana au Longwe donc tout s'est retrouvé tout batté pourquoi non kolonga zala mutu msoa ko kolonga peut-être pour atiki ou bien longa peut-être pour asale loko mususu ou bien longa donc ba kolonga zala bandenge belé donc na ba ke kuna pe na zala ba souvenir à bien même na bandela nyonso tout même zala bisika nyonso tout mabe zala raté ya tokuta na rata msuna moi ba compréhension moi ba problème ezala parce que esika batu ba vanti moi nungu ezangaka te mais naza na beau souvenir oyo mpe nakutana nango na BCBG même na maison mère naza mpe na basouvenir ya bien nga na préféré mingi kogarde kote ya basouvenir ya bien kote ala ta mosusu bamauvais souvenir natiaka yango mpenza ka te parce que tellement même ndenge nalongwa ti sikoyo totikala na barelation ya bien eningi kolakisa ke bolamu nde eleki makasi ke mabe balobaka boye masa nanga moko boya na Suisse kombo na ye Francis Mbata abi n'a posé une question abi pourquoi bino ba danseuse bo finira toujours ka robimana ba patron na bino bon na roloba ke pourquoi biso ba danseuse to finira toujours robimana ba patron danseuse ne sta bimana patron na été
dans ces unions surtout la patron a été. Mais l'autre est là, Zora Penamo en otage. Non, tant que l'autre est là, Nazo s'est retrouvé. Bon, tous allons un peu bref. Balobi n'a posé une question au yo. Pourquoi bino ba danseuse bo finira toujours comme la ba patron na bino? Prévenez sous question na ngezali na kopé sa yo sous thème ya. Question na ngwe na posé yo développer na noana après na koya webisa yo les patrons oyo a poussara batunion sous azu bango en otage abino ces derniers temps nous allons rester ensemble avec mes danseuses. Personne ne peut bouger, personne ne peut sillonner sans avoir mon autorisation. Si on te voit d'ailleurs de cet encadrement, on te voit d'ailleurs directement vous êtes viré. Donc, dans le maman, bref, c'est le président Kofi a une initiative, il y a qu'au cadre la danseuse naïe. Il paraît que y a mon pécaradement, la danseuse naïe. Est-ce c'est vrai? Bon, ngala kolobake wana eza oyo olobi eza question pe ba téléspectateurs na biso bala na biso batuni na royano vraiment mutuna wana na kolobake dans ces unions stop la patronne a été dans ces unions stop la patronne a été ba relation amoureuse on voit ça partout tout le monde a ngolo ba bisike belé za que parce que boza ba musicien parce que patron parce que bien dans ces unités parce que ngala yebi ngala bina na vivre la musique na bima la papa embate na yebi ba danseuse belé pe auto bina na ba na vivre la musique ba bima la papa embate. Donc, obligatoire, il faut que président ou bien il faut que patron. Ce qui n'a pas ni président Kofi Olomide, peut-être et pas bongo. Donc, peut-être pas bongo, peut-être pour protéger les danseuses, ou bien pour garder bango. Et si comment ko bazana na likanisi ya ko kende bisika mususu te, auto ya ko kima na potote. Donc, wana moyen à répondre beaucoup plus exact parce que la mona qui déjà ba Rosette ba répondre qui yango ba non ba diamant ba répondre qui na ba émission sur na landa qui na sujet wana o tuninga. 32e anniversaire Kofi Olomide kwata ko son ambeli a au pesa ba nyons tout ba mituka ba danseuse ba zu ba télévision LED 43 pouces mais sans exception tout ça qui s'est pris au Monica abo directement Sonia ba PCA Anya, Bapessier Mutuka. Donc, c'est entre les guillemets que je suis en train de parler. Pourquoi? Non, on s'appelle en mode que pas Kofi, à la danseuse. Nous appelons bango ba télévision LED 43 pouces, mais hier Azalaki hors anniversaire on a bombelier Mutuka. Entre guillemets, on kolo bani. Bon, entre guillemets, na koyo kolobake wana na ebité parce que na information on a témoin à répondre sur yango 100% exact. Na koloba initiative ya kopesa batu oyo bazala ko sala musala epa na eza initiative moko ya malamu eza idée likanisi moko ya malamu. Pourquoi pas qu'on récompenser batu oyo bazala ko sala na bango musala to batu oyo bazala ki pembeni na yo pour na ko remercier bango na ba service o ba randa ki auto service o bazako rendre yo eza initiative moko ya malamu eza lelo kwa mabena moni wana baninga bazu écran 32 43 pouces yo maman directement pourquoi bazo ki écran pourquoi pas bazo ki voiture pourquoi pas bazo ki même lopango donc eza peut-être ça dépend ya musala na yo ndengo saleli ou bien ndengo bande ko salela musala na yo est-ce que vous allez qui vraiment à l'auteur que ba pesa au voiture à l'auteur que ba pesa au lopango na ndengo zaki ko salela musala siko so yo bande sala no bien te ozali no kata musu dans ce la sima kuna bon peut se voiture ndeni ata yo fidélité paye aussi c'est ça la fidélité paye aussi mais ce qu'on se voit que oyeka lobby il faut la télévision donc répondre nango tina suke zate po ngana bina kuna tepe na zwaki cadeau ya ngote c'est ça comme on est en train de parler pour Kofi Olomide son ambeli kota koraman big up à Eric Monstre mon pote à moi big up à Chaler Bapé mais à Colombie depuis Kenya big up à toute l'équipe Maghreb qui est là, donc big up à Yannick Ndoma depuis Angola, big up aussi à Aaron Missam depuis Paris. Comme on est en train de parler, c'est Kofi Olomide, et puis je vais vous dire quelque chose qui est en train de me faire choquer au fond de mon cœur. Ponanini Barankine et Komi Makasi, particularité, Kofi Olomide a Komi Narankine Makasi. Il paraît que JBND a poussé qui va danser naye, ba kindeko kize, Kofi na procès verbal il y a tribunal. Pourquoi Rankine entre Kofi na JB commis presque Makasi?
Yo lingi makambo Koffi Olomide mingi. C'est l'actualité, c'est l'actualité, au moins l'actualité. Oui, bon, ça actualité na cadre ka ya actualité na et puis na respect ya ba téléspectateurs jamais na ko boya ko répondre à ba question na yo. Ngala koloba ke soki koloba ke bazo ko accuser JB que hier azalaki na sima ba danser c'est ça sujet moko za ya lokuta eza pe accusation moko za ya lokuta peut-être tout le monde na poto ezalaka mingi mutu soki bakangi ye to mutu soki aza suspect na likambo moko boye na affaire moko boye omona bakoma kolukela ye ba alibi donc balukela ye ba alibi po donc moi na procès azala vraiment condamné te donc pas vraiment mais azala condamné te na posé yo répondre ba téléspectateurs au bazo landa biso pourquoi rancune ya Koffi na JB et commune makasi il paraît que JB nde atindaki ba danseuse ba accuser Koffi Olomide na procès verbal na tribunal donc pourquoi ce genre de relation wana o e commis ba président ba comment la ba rancune entre bango na bango et Guillemé président JB Piana atinda ba danseuse ba funda Koffi Olomide na tribunal pour na procès na bon ngala koloba kaka ke omoni na okene na ndenge total akutu ba film pe na ndenge makambo ya ba procès na ndenge makambo ya ko juger bato lekaka na ba poto ndenge tomonaka na ba émission et tout omoni ngala koloba ke JB na ndimi te ke JB akoki kozala na nsima ya ba danseuse po ba accuser Koffi azana na nsima ba danseuse po ba accuser Koffi na ndenge ni akoza na nsima na bango parce que ba danseuse wana nanu baza ba danseuse bazalaki pas il y a les grands mopao bazala jamais na contact na JB François Zabanda obi n'est pas JB alongwa kala déjà banda kuta longwa wana kutu biso toza nanu biso ngai ezala sérieux na longwa kana zala na contact na JB te peut-être contact et kozonga tangu na yeko banda musala ya journalisme mais même modèle ndenge moko kana na Françoise kutu milliers ya musique kuta azala na ngoli susute siko nani oyo jiba ningaki corrompre pour akende ko accuser Koffi Olomide omona te ke za sujet moko za na nzela te za na sens te même ndenge bandeko mususu ba Sandra Kazadi pe ba Marilo baza ko finga jibe ke jibe mutatinda ki ba danser avant ko finga mutu to ko accuser mutu il faut d'abord réfléchir na ngonga nini oyo moto wana kokai kotinda bandeko wana bakende ko accuser Koffi Olomide en plus na moment wana Koffi Olomide na JB pe na bazalaka baninga bazalaka ba camarade bazalaka na ba relation ya malamu siko aningaka tinda bango ndenge nini bango moko bazongi kala maloba la bango te ezake lelo nde mutu azopusa bango ozomona te ke eza na lokuta eza makasi na kati papa la biso Koffi Olomide ngala koloba ke soki ayebi ke za lokuta akende ko se présenter na loba ngo mille fois yo soko yebi oza innocent likamona baza ko accuser na o sali yango te il faut que ne se présenter o la ki ba preuve ezo la ki sake eloko ba fundeli ngai eza solo te botala ke ngai na sala ki boye te na sala ki boye peut-être bato wana bazo ko accuser nga pona eloko moko boye mais tant que yo la ki si ba preuve moko te ke oza innocent mais bazo lukela o déjà ba alibi ya likambo oh ngala ba sujet ya JB pe na lo ba ke wana eza ba alibi bazo luka to mona na poto ke mutu sa sali likambo to abomaki mutu omona ba lukela alibi ke non azalaki peut-être pas moi sinaye to azalaki peut-être pas ndeko na ye déjà ba coopérer na ndeko wana non yo lo ba ke azalaki pas na ye et pourtant mutu wana place au bazolo ba azalaki sika wana te donc sujet ya kombo ya JB na kati ya sujet oyo ya maramba viol ya Koffi Olomide na ba danseuse eza juste alibi ko luka ndenge nini ya kobimela na kati ya likambu et pourtant likambu procès ya poto procès to justice ya poto za justice ya Kishasa te et pourtant lolo so tolobi ki bana wana bakosi banono ba diamant tozomona bango na ba interview bazolo ba même chose ba Rosette Kamona donc c'est que ba Rosette kutu ba banda qui danseuse kala ba biso kutu ata sola qui danseuse te siko to loba ke bango pe baza ba lokuta il y a un moment oyo ba danseuse kaka il y a les grands mopa o ba fundaka Koffi Olomide na Kishasa
na même problème wana kutu ezalaka plus grave batiaka kutu baakisation mosusu ki abandaki kobelisa bango bamasuba azwaka barègle na bango abengaka docteur abendaka bango bamakila na kati ya ndako omona babiloko wana nyonso tu sikoyo bokokende koboya oyo ya bana na bolobake bakosi baviolaka bango te mpo na nini ke bokende kozwa eloko oyo eza ya likambo ya mutu mosusu bolingi bolatisa yango mutu mosusu kaka po boluka nzela ya kobimela nga nakolobake eza malamu te nakosengaka na grand mopao ke soki ayebiki aza innocent asala yango te akende kose présente na tribunal aconfronte bato oyo bafundaki ye po te bameka kosamba baluka sikoyo verité esika ezali soki aza la vérité akoganye soki mpe bandeko ya basi oyo bazali na poto kuna baza na vérité bakoganye parce que likambo ya viol na poto eza jete viol na poto eza eloko ya jete donc yango kaka na koloba. Merci beaucoup mbote na Yannick Ndomba depuis Angola, mbote na Bera de Prince des Amunda, papa Verchache, mbote na Chuchuna Tatila, mbote na Maria da Silva ya Joe Tambani, mbote na bino ya ngwana, mbote na Chaleur Bape Makulumbimbi. Après avoir passé chez Kofi Olomide, na osenga pe na bandeko o balandaki interview na ngai surtout beaucoup plus na bandeko o baza ko benga na numéro na nga po bafinga batika parce que ya na tina moko tenga la loba kaka vérité ato okimi yango ndenge nini eyaka nango kaka malembe ti kokoma donc olie bomenace ngai olie bobenga bofinga ça sert à rien kofinga bokofinga na bino deya tomesana na biso mais kobenga nde ya bamenasi wana mabe parce que bafoto na bino esi ebimi na bawhatsapp na même numéro bozobenga bakombo na bino mpe esi ebimi donc ça sert à rien bolanda nde tribunal ya kuna justice ya France ngala za ngala kishasa naza kutu ata buta justice te ata kutu greffier ya pamba kuna la justice yango naza tate. Donc, vous avez suivi avec attention ce qu'elle a été parlé, Sonia Star. Parlons de présent, Anya Star. Parlons de présent, s'il vous plaît. Mes chers amis, chers Internet, vous qui nous suivez en ces nets moments, tout le Belasco présent à yo. Après avoir écouté Papa Wemba, après avoir écouté pas JB Piana, après avoir écouté la tant de spectacles, Paris a sillonné, à Bini, spectacle, a décidé à ça la vie naïe, de Okakeke. Anya Star au Bali. Mais depuis au Bali, à Kinshasa, au Roumeli pour voyager. Relation Anna, il y a les balles na yo, négotique au bala. Au Roumeli à Kinshasa pour voyager. Difficulté ni nous aux lekisa pour que au loin à aucun de vendre dans mon bal là. Tenant le bac, oui, na bala qui mais je suis plus mariée, je suis séparée donc. Ah, ni sus. Nazolande la procédure, il y a divorce. Donc, il fallait écouter la procédure, il y a annulation parce que mariage, ils allaient na moi balokute belé, n'engé zalaki ceux qui partenaires moko ayaki na kati ya mariage na n'engé alokuta bakendaka beaucoup plus surtout na pote zalaka beaucoup plus annulation. Mais quand na Kinshasa ebika n'engé zalaka ba avocat ba ebisenga kezela peut-être tous la tie que ça 2 ans après que la procédure quand il y a divorce donc nazo que la procédure il y a divorce nazo di sous marié. Anya Star, Boki Combo, Anya Star c'est la qui star naïe comme Céline John, comme Beyoncé, comme Brandy. Donc elle vient de se marier, elle a trouvé le mec à question n'est pas sérieux, elle a décidé de faire acquitter son mec pour faire un peu le divorce. C'est pour cela qu'elle vient de vous parler tout à l'heure là. Projet d'avenir naïe 2019, c'est comment? Projet d'avenir en 2019, la préparation, il y a créer un modèle il y a une mission, peut créer moi dans un projet belé, même dans un projet que sur école de danse, Anya Danse, pour la roluka kosunga bandeko basi, kosunga pe bandeko mibali, mais na rozala pas beaucoup plus na esika wana, na rotia mutu o a encadrer bango, mais nga naza beaucoup plus na kati ya musala oyo, na tangelaki o na zui ba brevet nango, na journalisme, donc naza beaucoup plus wana naza ko préparer ba émission o na robanda rosala na niveau ya awa ya Kinshasa. Donc ba même émission pe kaka o to robanda rosala na chaîne ya Kinshasa ya ngoto robanda kotsa pe kaka na site na nga ya Ndika 243 TV o nazali présentatrice ya ba émission
ya politique na site wana, ya ba émission pe ya musique, ya ba émission ya sociale et tout, ya ba vie de famille, ya ba musicien, ya ba politicien, ya ba tebele. Donc yango nde eza projet oyo tozali nango sikoyo pona 2019 ou 2019 oyo tozali pona ngai. Tous ceux qui veulent contacter Anya Star, elle est là à présent, elle peut donner son numéro. Vous voulez faire des suggestions, vos appels, vos encouragements et puis votre soutien financier, votre soutien moral. Pas pour faire des blabla comme on dit de français là, pour essayer un peu de gérer des gens à travers les nets. Non, ça ne nous boutira absolument à rien. Elle est là, elle peut donner son numéro de téléphone, votre suggestion par rapport à tout ce qu'elle a pu parler en cette émission et puis elle-même qui est en train de donner son numéro. Numéro na robepé sango beaucoup plus na batu o baza ko benga ngai na makanisi ya malamu o pe baza ko benga nga pona ko pesa nga ba conseil ko encourager ngai ko lendi sanga lisusu na musala o nazali ko sala et puis na pesi bino vraiment ba merci bande ko nyonso to ba benga ngai ya ba diaspora pe ya Kinshasa awa o ya mitema malamu o ba lukara vérité pe o ba lingara vérité ba merci na bino. Numéro na ngezali 00243 82 46 89 505 00243 82 46 89 505. Donc adresse ou Facebook n'engezali Anya Star Senior. Donc so betika Anya Star Senior au monde a déjà ma ramonio surtout et kobima wana pe page Facebook nanga ezali Anya Star la panthère noire officielle. Donc wana nde boromona ba élément nyonso to totila rabino oyo utaka na ndika 243 TV to boire rango wana po boye ba actualité ndenge ezali koleka. Malgré tout ça, Aza patronne ya chaîne naye, donc Aza est présentatrice, il y a l'émission naye à Kolobeli tout à l'heure. Awa, moi bambote na bato bazoye bazolanda yo, moi bambote na famille restreinte, élargie, connaissance, tout ce qu'on sort là, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mbote nanga beaucoup plus na bande kunangai, nyonso to bazana poto, pe o bazana Kinshasa, ba gros bisou nanga na ZF Kan ne balobi. Sponsor numéro 1 Handicap 243 TV mbote na yo pe mbote na nga lisusu na ba diaspora nyonso tu o baza ko soutenir ngai pe na ba fingatologue pe ba mbote na bino to boso la binote po mo finga na pesa moi bien et puis na bo sanité Carmen Kitambala Carmen ou mona pota tongo mami Mac la femme de valeur na pesi bino bambote nyonso to na pesi bambote na bavie na ngai ya Viva la Musica vient na nga Ogi Banga. Donc il est de tous les temps de tous les jours na bo sanité Amadou Djabi, de gros bisous à toi na Conakry pe na batu nyonso to. Donc mbote na yo pe na ba batala mingi Congo Suisse pe bato balingaka Anya Star, la panthère noire de la presse, ba gros bisous na bino pour mon amical. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la terme de notre émission. Donc, nous venons de parler avec Anya Star, la traitenière de cette émission. C'est qui a été bien pour moi. Vraiment, c'est vraiment un énorme plaisir. Là, je remercie l'équipe qui m'accompagne derrière la caméra. Eric Monstre, big up à vous. Je salue encore mon patron qui est bel et bien maître John Simao. Pourquoi on l'appelle maître? Parce qu'il a passé ses temps à faire toujours les sports vis-à-vis de toute l'Europe, à commencer par Paris et puis il a sillonné. C'est pour cela qu'on lui appelle maître John, les deuxième dame centime noire, bien qualifiée. À notre maman Micheline Simao et puis à toute la famille Simao, partout où vous êtes dans le monde. Big up à my wife. Nénette et Djobola, toute la famille et Djobola, Christelle et Djobola depuis Ziesa, Mbote na mon pote à moi, donc Djikan préféré quoi, Dieu le tomba depuis Ziesa. Big up à Papu Lukongo, mon superviseur, qui est bel et bien mon patron, qui est en train de me faire booster pour que nous puissions faire ce genre de choses. Je dis merci à vous, on se retrouve tout juste après, bye bye. Aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzambalinga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation tonisima wa yetilangi achile andre mobidi achile abiete wamu achile masamba